Te balandi ya Congo Lokole News.com. Caractère ou bizaleli ya ko fouiller ou bien ko contrôler téléphone à mobile et ça m'a beto malam to yo ka réaction à population caractère to bizaleli ya ko fouiller ou bien ko contrôler téléphone à papa et ça m'a beto malam pona yo mama et ça m'a be mingi pona nini et ça m'a be puisque okoki okende ko fouiller biloko à papa te po okoki okuta na biloko musuo okoki osepelisa yo te epanzi bino. Mais balani eza pour les meilleurs pour les bibwa mutu moko eloko a papa eza ya yo to boite ezali bongo mais soki to te réalité ya vie ndenge tozo mener okoki ofuyete même ata valise même poche na ye eza na ndenge sengeli te ke yo kende kota maboko na kati ya biloko na appareil eza makambo ebele eza ba secret be yo okoki ya ma tant super za mwasi na ete mais le fait yo ki voit ya mwasi osanine osiliki incompréhension eboti na kati ya libota au moins libota panzani bana bakomi na passe conseil nini opesa ba maman o bazaka papa mba mususu alali na butu ayoki ka message twetetin ali ya comme ko contrôler ba message wana atanga conseil nini opesa ba maman wana conseil penza na opesa ba maman wana basala ka yango te loba papa pesa yo ndingisake osimba eloko na ye otala soka peso ndingisa te tant que ya alali yo soko fuya yango okomi mwasi mabe penza makasi esengeli na mwasi te mwasi esengeli ba pesa o autorisation na molongani na mama za kalolenge wana te mama atosaka soki omoni ndenge na la musa e loba papa appareil na yo eza koloba ki s'occuper nango soki alobi tika yango ndenge ozana droit ko se contrôler nango te. Merci maman. Eza mabe makasi. Pona nini? Parce que biso mibali tozana makambo bela osala. Makambo eza beleka na niveau téléphone yana. Mais yo mwasi aussi longtemps ozana habitude ko fier wa téléphone na mobali et yo peut créer trouble entre nos mobali parce que basi baza faible. Mwasi oyo okutana ou bien SMS moko bo batindele mobali ou bien par exemple appeler son nom comme moi si et créer donc occasion de shit moi beaucoup pour yo moi si monsieur maman a surveiller à yo peut yo surveiller après à maman est-ce que ça m'a fait so ka fouiller yo wana ezaka boyokani ya moi si na mbali soki babiki non to simba naka ou bien to yambela naka ça va mais soki boyokani yango te même si bolati ba alliance eza impossible ko ça le maté biso mibali oza boye patron na musala bengio azana inte moko ka pesa message pano aussi longtemps que moi c'est que yambango au moins même yo pe na musala eko créer le problème ya bien te za mabe makasi conseil ni opesa na ba oyo ba yamba ba téléphone ya mobile na ko pesa ba conseil na ko pesa bango batika po eza mabe parce que nexa ko yamba na okipo yambelo ko musu pe créer le problème moko boy na vie pe créer une difficulté mo boy et baby pe na kamno mususu exa yamba ba téléphone mibali ya bien te. Merci papa. Prochainement, il fallait nous moi si ni contrôler moi ça nda kuto moi c'est libanda. Moi si moi si anda kuto lo baba sa nda ku moi c'est libanda te. Moi c'est libanda te to ba maman na kati anda ku. Po ba on est ba titulaire à poste. Vraiment ce que déjà au komi maman na kati anda ku ya libala. Au moniteur déjà vino comme déjà serré. Pour mobile attaque voyage ndenge ni ndeka ba nzete na ndeke. Ndeka ta pour mo ndenge ni suka arozonga na kaka. Donc tant déjà au komi maman ya ndako au komi traverser soigner ah donc mi peut ça respect mi tsape na poids na place na yo oza maman ya ndako donc quand na binde ki attaque ndenge nini avion te pour moi suka aéroport et ko kitakaka ah donc ça peut vraiment propreté pour yo moi si première dame o que nous sala bazua mike to yo ka ko moi si musuka kenenge na ba apanzi bouteille ya sali zuwa non ya niveau na ote yo tango za maman ndako za na ta na place na yo. Voilà, la poste a gagné pouvoir, mais tant aussi déjà pouvoir. C'est un mais ils ont permis à Coco de contrôler le téléphone. Non, pour l'instant, vous me permettez. Pour notre exemple, notre pasteur, totalement pasteur, un homme de Dieu. Tu as un artiste misé au baba célébré. Mais ce que tant que mobile nous à la portée de tout le monde. On s'assoit point. Nous devons passer pour arrosoir. On revient à 0 heure appel. Alors papa pasteur, nous avons caméra irigent vraiment. Donc ce bio ça la zoua au romi bomano pamba. Pour batabongo basser la bronzoate. Pour Aza à la portée de tout le monde. Aza vraiment exposé.
Yé quand à yende à se méfier na ba danger miki ya mboka. Mais sur le biki onga mama ndaku net muto na exemple ba tu ko ba artiste mini na otanga kombote. So bi osa olanda e pena bien osala zuwa omi bomano pa mama. Et ça vraiment pyramide donc yonde pesa mobali no ndaku conseil et belé que papa tala danger et c'est tala vraiment déjà mboka ezali. Pour l'anima bien. Bon, on a compris aussi ba raison dans sens unique tant que ça ba cop na ngai. Na ko na tiki téléphone ni kola mais c'est moi ça na droit ya mbate tant sur relation na ngai mo ya makasa bengi ngai. Tant sur na moi c'est ko za ya mbi téléphone. Donc tant na ya bien benga boya ya mbi téléphone et ça quand même propre maté. Tant sur mouton na aussi ka wete na pesi na bengi boyo tiki téléphone pour moi si akolo ba n'importe n'importe quoi donc na ba message beaucoup comme ta téléphone mobile au sel message c'est donc c'est pas bien. Mais ayo bana na maman bo komi mutu moko et pour ce maman yambi ba téléphone ou bien à contrôler répertoire non est-ce que ça m'a bien ça m'a bien ko contrôler ngote nga na ko contrôler mais ya ko contrôler ngate parce que ça mutu bien sûr tout ça mutu moko ya za na droit na contrôler lo ngate nga ne za na droit ya contrôler ya parce que nga ne nazo commander ya zo commander ngate nga ne za na droit ya contrôler lo ko ne mais ya za droit muta ta mukete ya contrôler lo ko nga parce que ba relation nga nazo laisser tant sur ba relation message dans tant sur datindi ya tant sur roza ya mbongo ye atangi yango be peut-être na zangi mbongo na mbala moko na ndenge atangi lo ko na peut-être ya koyeba peut-être akoyeba ako semepe tant sur des ordres moko boye to yebi to donc to yebite tonton moi mutu moko watini message tonton moi mutu moko boye a bengi nga boye ya mbi téléphone nga a baby singa tant sur relation tant sur ko appelle relation musala il est en sur relation moi encore donc relation avec baby mbala mais peut-être dans benga mutu na expliquer boye a on se plaira raté alors ils ont bien été ko yamba téléphone na moi ya mobile vraiment. Merci papa. Eza mabempe na makasi. Mabepo nani? Mabepo nini parce que papa ninga zawana azala ba camarade oye. Maman pe azala ba camarade na oye. Papa ko kisa téléphone na mesa par exemple ce camarade na ye abengi. Ce qui maman yambi. Donc ba kuta na par exemple na camarade na ye wana kamona ba kinonga na benga kiyo ndenge nini pesa ki ngai mwasi tonto so na ye. Donc en tout cas ça pe na makasi. Maman eza ya maman ya papa eza ya papa. Ils ont une style moté que non maman et ma pareil ya papa c'est ça pena qui toka to mukete pour l'intérêt ni c'est un bénéfice à tout mon côté ya maman et ya maman ya papa ya maman ceux qui appellent le koti papa ne ko sola zela ya opesa yi pour ba chez comme na mingi yo ka sika que non comme ya moi si ba komba ngonyo ba komba ngoto komba ngope nyoso suite et comment tam soza na moi likango na yo ko comment tam su comme mobile parce que likango na mo komi ko mobile donc ça ngelo mo côté oza téléphone ya papa ba ko ça ba répéter biso pas to ko na ba message papa la biso to koma mayele makasi to koma boye biso to koma boye lo par exemple que non na yebi que non tamsusu oyo eza numéro ya mwasi eza pe likangu na ngai na ko chango kombo moko te ya mwasi peut-être chantalité na ko koma ye atona kombo eza pe kombo tito be kombo boye pour compliquer maman en tout cas bénéfice moto mono yo saka mutema passe ya pamba ko ya rappel papa donc yo monde aux gens mi kondisa pour rien. Donc faut que pena. Conseil européen ça ba maman o basi o ba yamba ba téléphone mi bel ko tanga ba message mi bel na butu. Ko landa ba camion ça mi bel tina suka conseil européen ça bango malgré tout ba ba koma mutu moko. En tout cas conseil européen ça bango eza mabe makasi. Omoni eloko liboso o na ko ba pena. Tango eloko wana ba sala ka ba mi yokisa mutemba la bango pasi makasi pour rien. Et ça na bénéfice à tout mon côté. Et ça le quoi omoni mais au moni pe mutango to bénéficier nini a communiquer message pour moi ça libanda a commander message makasi pour par exemple ce que ça moi no mobile no yanda ko po yanda ko ndia ko maye donc bénéficier le moto yoki no tepo na sima ko tanga message ya papa okoloka pasi makasi na mutema donc conseil na pesa maman tango ye libala donc zalaka na garde ne sika wana inutile ya ko contrôler téléphone ya papa so ka appelle koti zalaka pe na biso pe papa te ba pe ceux qui peut par exemple que nous si maman zali appelle à ma bé koti faut ça la peine respect à koyamba rappel appel yango so ko moni que za ma bé ya mutu no moko boye pe obima to libanda ou bien oyambite mais pour ce pour na ngai neti nga so na comme na butu na tchaka na monde d'avion na tchaka na monde d'avion pour que ça maman na mutema pasité la chef vibrer ben la chef monde d'avion na boyika appel susu neti nga mona mote wana pena koma bongo to koma oyema bongo na marque wana
En tout cas, biso peut topé ça vraiment va valer. Tout ça appelle la réserve m'appelle la biso. Moi c'est au côté pour mingi pe so za la mwasi na ndako. Faut yebisa oya libala ki na mwami na palais, za appelle na ta ya robenga. Ngade tinga na boya na message nga na komara 2 heures robenga te ko komelanga te ko komelanga ni so ko komelinga esa mabe makasi. Ba mama pena ba tia ko téléphone na papa, ba tika ko compter ba téléphone na papa yo ki ça pena monter ma passe pour rien. O kufa o tika no papa pour rien. Papa pas vivre na ye. Asali makamu na ye wazeno posa sala makamu na ye biso pe ba papa pe to tika pe ko ba pela ba mama pe se ko pela so eza pena dignité tant musu par exemple 100 fois kapamba o muntu na côté na kabini abenga tant musu par exemple moi sina été même ça zaika 100 fois ma benga 100 fois na koti yango na obenga par exemple monsieur Tito a koti boye bayo mamo yambi tant ça ke likamote quand na famille ndekwa yebisa yo kuno yambi mais bon ko benga le susu ezate. Et puis ça rappelle ce qu'elle a moi passe ma casse na mutema ya papa ya papa ya maman ya maman tu bandé ce qu'elle a au kabula pena pour nous yambara bapel. Merci papa. C'est maman bon en fait ezali un problème d'éducation, OK? Parce que motuna nanda konaye ou bien na famille na bango ezali na éducation moko boye oyo papa na bango pesa bango ou bien mobali na ye a éducation ndako. Alors ce qui éducation ndako na bango ezali que non moi si akoiko ya mate téléphone na mobali et que mon mobali akoiko ya mate téléphone na moi si alors dans ce cas-là il n'y a pas d'inconvénient. Inconvénient ezali wapi? Inconvénient ezali ekozala kaka na ngonga oyo que non mobile ou bien moi c'est autorisation mobile moi c'est autorisation au téléphone ya yamba na été alors soka komi ko yamba ça donne alors wana ko na mabe pas mobile parce que mobile appelle ça qui d'abord je vous donne un exemple clair. C'est-à-dire mutu moko boye abengi yo moi jeunesse na téléphone mutu wana aza na cabine aza kana 200 francs alinga informer le moko boye siko mobile no yambi alors nani wana nani azate ikataniti. Alors Moutouana siko à cause de ce sous 200 femmes soit pipon pour te atteindre par téléphone. Donc alors il serait mieux et que non soit qui ba minimum ba bengi papa et papa on me met lié téléphone attends la douche papa s'il vous plaît papa on a besoin de baba ba benga yo papa ba non yamba Moutouana ou bien maman aux alliés empêcher ou dans la chambre non maman téléphone ngo ba benga non papa na ola manano yamba Moutouana yo kaenan on comprend le wana mais sans autorisation alors on a les alliés incompatibles. Ouais, en tout cas on a les alliés incompatibles mais alors on peut y aller trop loin mais en disant que mais comment moi sur mon bali bah comment contrôler mobile azate aux téléphones na au checker alors de quel droit? De quel droit? Et yo peut mobile au comment checker téléphone à moi si alors maman ma balle les aboye et zali ba source ba problème parce que on n'est pas sûr de son partenaire. So ingana comme yamba, so kingai na komi ko téléphone moi c'est ngana comme checker ango alors vraiment en tout cas et comme un danger pour la moi. C'est-à-dire na sous sûreté. Alors na cause la na cause la à tout moment na ba problème na benga ki monsi ngai non mais il faut la sûr parce que ce qui bobalani il faut la sûr. C'est-à-dire au départ ce que boyo kana quitté mais ce bobalani le fait que moi quoi comme ko checker téléphone mobile alors ça dit le ko la moi si à comme na service moi renseignement ndako nani mobile na a comme service na renseignement muto sécurité ko checker téléphone na na benga ki parce que moi ce qui moto benga ki o comment checker numéro téléphone moi sina ou bien moi c'est comment checker téléphone et cause la que na moi numéro moi suspect o ya éviter à combien on a papier pe hacker benga on a cabine on comprend mais supposons que alors supposons que mobile a salak et que chef na azali moisi par exemple et que abengi pour des raisons de service ou bien instruction moko ou bien moisi na salak et la téléphone les gars qui na cadre ya musala yo comme ko la téléphone numéro suspect o yo mon suspect moisi na o ko benga bato na téléphone mais attention ko fingité allo nana benga on ngai moking mais maman imagine toi si ko yo maman réaction ko zani mais ou bien comment on a bien non bébé chez bébé que notre téléphone mon bien lobby moto lobby ga mobile na nanda ko on va no bozandeni il serait mieux ponako tia kimi nanda ko to yamba soki autre chose était moto yamba téléphone na et que no et comme service moko ya contrôle té ça cost contrôle moko za na ba téléphone té au contrôle téléphone moi sina yo moi sinon ko prendre téléphone alors siko alors qui est sur de l'autre et comme mbeli eza na ma bête soki bolingo ezali mwasi na mobali mama za droit aussi ba téléphone papa
papa peut avoir droit sur le téléphone à maman. Et là, on m'a baisé. Et là, on m'a baisé. Sur le téléphone est sonné. Mobile, moi, c'est mobile est bien. Azana droit y a un téléphone mobile. Et ça non gravité. Alors, papa, papa, à chocolat, patiente mouké. Et ça non gravité. Maman soit un téléphone à papa, il y a problème. Net yanga moi c'est na so yambi. Ah yamba na problème ça na. Na zenga na zana asir na ngai. Na sina mo sinanga. Bon so na ba mo sinanga ah yamba téléphone nga pon. Maman ils en ça dépend mi bali hein. Mi bali musu bazana caractère ona. Mi bali musu nyo so na caractère ona te. Ba mo nyo so ba ndumba me nyo so ba ndumba te. So mo balo aza mo bulu. Net ngai téléphone nga moi sina za droit yamba. Atanga na zapi o yamba na ye po akuta na mutu kunati so akuti mutu moi so atanga za manière à répondre soit moi soit mobile normal non en tout cas maman patiente peut-être à chocolat peut-être à déplacer avec téléphone so moi ça répondre bon ça grave il y a problème ta conseil nini opesa ba maman o ba contrôler ba téléphone ba papa ba landa exemple na yo te conseil na opesa ba maman ba yamba ba téléphone ya mibali na bango ngai conseil na opesa ba za na droit quelque chose bah on a droit ce n'est pas ce qui ça dépend mais pas dépend mon bal à mon boulot so mon balo moi c'est pas venir mon bal à mon boulot ma casse on a mon bal mais téléphone on aussi mbaté mais moi c'est un droit y a mon téléphone mon bal pas un droit y a mon téléphone moi c'est merci papa comme na suka ya reportage na biso boyo ki ndenge ba papa ba lobi na ba mama Yopel, la na bimbe kwa papa. So papa lobi yamba téléphone o yambi. So ka boyi na o tiki. Po mamsusu yo yamba boye. O mamsusu mutabenga ki na babenga ki na musala bien le mboka la biso comme mboka ba relation ya ba cop mamsusu ana cop mo boye na famo mutapesa ke mongo yo yamba. O lobi n'importe quoi o mona o yoko bebisa susu makamsu na kati ndako bio bebisi mobile no musala. Eza malamu te. Yo pe mobile yeba pe oto sa mama. Yeba ba nini ato salaka ato na ba relation na basi yeba ni okoko yamba téléphone ezate ke bozala mama en plein service quand ba mo boye ba benga ko ba téléphone tantôt ba message talaka maman on sepelate alors j'appelle la droit moko akoma ko landela télé appel wana e utaki wapi message wana e utaki wapi eza malamu te na pesi merci et pas Patrick Nsala yende mtazuba image o na pesi merci na Gidi Bisengo yende mtao coacher biso na pesi mbote ya trop et puis ya Christian Disu pour anite Fleury Balé Komboso na pesi mbote grand frère propre na bosanité David Olito Yonde na pesi Love Luciana mbote papa Nenenet na pesi batunyo so mbote Jean-Claude Nsingi place Sainte-Thérèse na Allemagne na pesi binyo so mbote to mona imbala sima merci.